que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko mwasi pe mobali oyo nyonso azali bongo koluka kosomba mabele to pe terrain mpona kotonga balobi kima na lombango na Njili Brasserie référence rocade balobi na minka kende bongo na lombangu na société Infinity Homme et Travel okozala mobimba. Moi de la femme oyo moi ya basi basali bongo promotion bona ba oyo nyoso balingaka bongo kozala na mabele na bango kima na lombangu na Maluku centre sele sima ya mozole ya chichi bongo okokutana na bango bakopesa yo terrain na prix ya kitoko asi balobi pe soki okei okutana na bango te benga bongo na numéro oyo 089 91 51 27 51 to pe lisusu na 099 55 82 577 balobi kuna okozwa bongo mabele ya $1000 ti na $7500 okozanga te kima na lombango soki ozali bongo na mbongo na ndako kofandisa mbongo na ndako te lukaka ozwa mwe mabele na yo po opema kitoko wapi na Njili Brasserie nalobi société oyo bato ya serie nde basalaka kuna okozwa mabele na yo na kimia na makelele te koma kolo lopango koma bongo mama bayer to bayerese adresse bisika oyo okoki kozwela bango ezali bongo na bureau na bango Colonel Ebeya à numéro 195 immeuble Sadissa référence FICA premier niveau na localité okozwa bango mobimba. Mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo chaîne oyo elobelaka bino masolo kitoko pe elaka kopesa bino ba information oyo ezali exact non ba information moko oyo tozali koluka ya lokuta ya betaka monoko ya koyeba te bozali koloba nini ezali ya bino humble serviteur papa Edidi baleka mona moto te na mokolo ya le 27 mars 2026 awa na mboka Johannesburg tozwi mbano ya ba message oyo ekiti kirikiri presse na biso Ediba TV elali te mpona kotambwisa kamera pe koyeba nini ezali koleka na mokili na mokolo lelo poto ya kopesa bino basango bino bayemboka oyo bolandaka chaîne oyo na bokebi pe na bwanya monganga spirituel toujours na cadre ya kotambola pe kotia mayele ya koyeba nini tokoki koya kopesa bato le meilleur na ndenge to mesana tozali na moko ya message etambwisi biso pasi ya ambassadeur oyo apetaka musique ya monde mobimba bayebi na kombo ya le rappeur Maître Gims. Le rappeur Maître Gims a été arrêté aujourd'hui na Charles de Gaulle. C'est qu'il est 26 précisément. Le lobby surtout le 27 tobimi pour nous ça bino ba vraie meilleure version pote ba yimbo kabotika makambu ya biyoka yoka bolanda monga spirituel na ba réalité oyo ba message to diffusaka bino ya solo pote peuple congolais toujours azalaka toujours suivi na makambu oyo ya kitoko. Le rappeur Gims a garde de vue pour blanchissement d'argent présumé, c'est-à-dire quoi? Bafundiye, bakangiye, basali banquette selon bango, ba français pote balobi Gims ye asalaka masolo ya bambongo otobengi lokola na Afrique du Sud ozala ba frappeur
bamiyibi oyo bokuti komona derema na otosala émission moko ya motu moko babenganaki na concert tokutanga kombo te parce que biso tobetaka lisolo nde ezali kotambola nde bafrançais basali baanalyse na ngo. Alors na point ya mibale, Maître Gims il a décédé 10 jours passés awuti kolakisa 117 villas au Maroc là où il vit parce que awutaki Maroc ayaka sikoyo nde France ma concert ma répétition nde place masolo nezalaka donc c'est-à-dire na Maroc nde place akendaka kopema. Alors que Maître Gims era ayaki nde epai wapi bakangi ye na aéroport Charles de Gaulle. Tokodécouvrir yango nyonso awa ndenge alakisaki bandako na ye soki tokozwa baimage mofa balance na point na biso ya misato mundele akoki kopesa noir privilège nyonso te tomona yango ata na bato basalaka boxe bali balaki baforeman bamike Tyson baboxer lolenge na lolenge mundele akozwa yo azali lokola manager no akolinga ayiba yo ntina suka toke na niveau ya basket ndenge moko toza na bapauvre Mutombo Dikembe toza na bamaji Jackson toza na babasketer lolenge na lolenge oyo bazali kaka banoir mundele akoprofite kaka na yo na nsima mpo te elobi asala nini ayiba yo atika yo nde mayele ya mundele ya wana toke mpe na bagrand artiste musicien du monde okomona ezali kaka banoir toyaki na Michael Jackson le prince tout mundele akoluka toujours aboma race wana parce que mpo oyo ezali biloko moko sacré ezali biloko moko oyo nzambe atika pa na biso nzambe apesa biso nyonso bwanya tout intelligence mundele ana capacité wana te okoremarke meme na bato babetaka bale toyaki na roi Pelé babimisa bandele ebele me bakufa avant lokola ba Diego Maradona mais roi Pelé aketina bambula ane combien po aya kokota na se ya mabele bayimboka tokosala analyse biso na bino ensemble mpona koyeba nini esali bakanga mwana mboka ambassadeur na biso na nkombo ya Maître Gims et pourtant awuti kobeta batourne moko ya makasi ya une semaine successive na kati ya France bomoni yango bino moko asali ba plein à craquer asali pas moins de 40 millions et 40 millions de dollars et 40 millions d'euros. Alors mundele akozala na esengo ya moto abongo te il faut alandela mbongo wana ezokende kokota na banke nini ezokende kopema mpe wapi baraison ya bato oyo bazali na nsima ya bastar wana neti azali étranger baraison mingi ebimaka mpona nini okoyokaka kolobaki na mboka na biso tozali na insécurité yango omoni bainsécurité oyo toali koloba lokola ya baguerre na est ce sont des histoires qui traînent que même que l'enfant du pays, fils du pays, a koki ko investir par la côté. Par rapport, a koki ko somba ba villa minene, ba koya ko piller ngolobi. Parce que par la biso congolais, toujours son tendance est que quoi? Quand il voit quelque chose qui est beau, de quelqu'un qui a gagné sa fortune à l'olenge na ye, lobi a koya koluba. Te, oh, ya epiyaki, asalaki boy, azalaki soutenir na gouvernement, oyo ya, tata mokozi mboka Monsieur Antoine Félix Tshilombo yango moni ba raison mosusu oyo dibati vekene na ba source pona koyeba pourquoi biloko wana et arrivera ke bato wana bakende kosala kozwa ba biloko na bango nyonso ya minene kosala yango libanda ya mboka na biso. Ce sont de ces raisons qui montrent que non il se réserve parce que l'insécurité chez nous est presque partout. C'est la même chose pena biso bato et ça va point toujours to pesa kabanda kisa. Pas la biso na Congo moto ko tiko matate. Ce que moto amati lobby ezana ba komba ko pesa pour le moment. Okoyoka munganga spirituel papa edi wana ndenga zalaka moto sima papa edi wana azalaka boye mais quand je me bats ici elle nazali ko bundana awa na ba ngongo nazali ko sala des missions boye bité comment je me sacrifie na kolongwa musala je dépense mes crédits, je fais tous mes énergies parce que mon Moussa n'a média, il faut qu'on bimisa. J'investis beaucoup d'argent
peut-être pour gagner rien aujourd'hui, mais demain, je peux voir dans 3-4 ans après comment je peux faire. Parce que je me lutte pour prendre un studio. Nous avons passé biso Grèce dans un studio. Dans le mois d'avril, dans un studio. Mais là où je paye, je dois toujours, là où j'ai mis mon studio, je dois tout payer. Et bateau bakoya bazofan dans la quartier mususu peut-être mon tout ça spirituel dans la besoin qu'on a émission. Afrique du Sud c'est comme ça. Hein? Afrique du Sud c'est comme ça. C'est toi qui dépenses encore l'argent pour lui pour l'amener dans quatre émissions peut-être pour lancer un message oyo ils allaient peut-être nécessaire oyo mo tu ça. Baïboka pour les marques soutenir bisote quand nous venons comme ça aux médias, nous plairons. Toza kolela pe tokoyebi sabino que toi na besoin ba lisungi na bino pour l'obesa la bisope bien. Pi Carlos, Papi Tshisekedi, Papi Mo, Papi Bantata, Maître Kaleba, bino nyonso wana ba Serge Keta quand on plaire comme ça, ba Richard Chiteya, ba Jimmy Kay, bon mema le meilleur au lobby kopesa de bino weya bien. Soki botiki nga pe nzamba botika ngate, nzamba kosala toujours mabai. Parce que je sais où là je vais arriver. Quand je vais arriver, j'arriverai. Wana siko boloba, oyo no so bolinga boloba wana. Ngai communion na ngezaka na nzambe nanga. Mon communion est avec mon Dieu, c'est ça. Bayiboka toujours mikolo tozali toujours na mwana mwasi oyo azali na bwanya mingi mayele mingi oyo azali kopesa lipa oyo apesi na tongo na poko aye kozwa mbongo. Mama Guylaine Kota, leki ya Mama Augustine Kota, bango bazali na bwanya mingi ya boteki mapango na prix moko abordable, prix moko ya malamu, prix oyo ezali kopesa Congolais nyonso lolenge akoki ko mériter le meilleur na ye. Tozwa Mama Guylaine Kota pote lobby Congolais nyonso azanga lopango te. Ngala sinazwaki yanga ebongo yo. Mama Guylaine Kota, mwana mayele. Tous les spots publicitaires à Maman Guylaine Kota. Bon, tous on a mozido à mettre Kims, Oya révélé qui est lobby le 26 na Charles de Gaulle. Infinity Homes. Katia nako oyo rêve ezali réalité. Bino ozali na posa ya ndako ya kitoko. Tika biso tokende liboso tokoteya yo. Na mokili ya Congo esika nyonso ezali. Infinity Homes and Travel tozali na mokili mobimba. Somba lopango na yo na mwanshe. Koma kololo pango na mwanshe. Somba lopango na yo na mwanshe. Koma kololo pango na mwanshe. Kitoko esengeli kozala mokonzi ya lopango na biso toyebi ndenge transport traveler na ndako nyonso ezali ya malamu. Infinity Homes et Travel ezali mokili ya solo. Somba lopango na yo na mwanshe. Koma kololo pango na mwanshe. Somba lopango na yo na mwanshe. Koma kololo pango na mwanshe. Tokoyebisa yo ndenge ya kosala rêve na Infinity Homes. Motema ekokamwa. Ndako ya mabete confort nyonso eza. Bato nyonso bazali na joie na Congo. Somba lopango na yo na mwanshe.
Voilà, de retour dans la chaîne na biso Diba TV, comme un humble serviteur, papa et Diba. Les Kambola moto, témoin na Nzambe toujours de l'avant. Ata banguna balobi, maboko pembe lokola motema na ngai moko. Nzambe ye moko liboso, makambo nyonso na sima. Na lobaka na bino to chasu Nzambe liboso, là où tu vis, là où tu pries, mets toujours tes jambes en bas. Biso to zui ta ko sambela trop na vie. Parce que tout le monde qui to komaki na suka. Na suka wana to comprenez que biloko nyonso faut que ça la sacrifice. Au sali sacrifice à badim, au sali sacrifice à ba offrande, au TI, au luki méthode de tout pour tous aller dans de bonnes way. C'est-à-dire que nous sommes combattus même spirituellement avec les gens qui nous aiment pas, mais Dieu le sait et nous. C'est-à-dire quoi Nzambe yemoko ayebi. Ato pesi moninga bobengo. Ato lakisi moninga nzela. Soki moninga na lingi yote, Nzambe toujours akotika yote. Bayimboka tokimi na lombango na likambo oyo toye kobeta na mokolo lelo mpona kolakisa bayimboka Diba TV elalaka ti. Rappel na biso congolais ambassadeur na kombo ya Gims Juna ye avandaka na mboka ya Maroko oyo tobengi Maroc. Na botamboli na ye ndenge akendaka kosala misala nde na kati ya Paris epai wapi place masolo nyonso elalaka ya bamusicien nyonso ozokomona bakofi olomide bafali ipupa bafere bango tu bakokende kuna po te bakende kosala mosala na bango nde ye mpe kokita na ye na descente ya ndeke ndenge basoka mpe papa wemba à l'époque boyebi bazwi batie ye maboko aza na kati ya garde de vue mayele ya bafrançais ezali nini balingi basilisa star na biso congolais africain oyo azali kobeta miziki kitoko na monde mobimba na pa nde toali kotala mpe kotambwisa kamera koyeba nini ekokoma na nsima na mikolo na makambo ya mwana mobali oyo bakolibere elobi to azali innocent to azali mpe innocent te me na nsima baninga mosusu batambwisi mikolo baladere ya kotambwisa mayele ya kobenga na basinga nde tosemesana toujours balobi ke ezali na groupe ya bakongolais moko nde bazwi bateki maître Gims mpona kosimbisa ye touche na maye oyo maître Gims azali kosala ya kitoko na mboka na biso ezali jalousie il a beaucoup d'argent bake bafundi na mondele ndenge basimbisaka Strevostre Nyarkos pe touche bayimboka congolais ali motema mabe na barange nyonso sala ningele na ndeko babengi congolais wana ezalaki na point ya liboso mpona kolobaki azali kosala masolo ya blanchissement d'argent c'est-à-dire quoi ali kosala moyeke ya mbongo ya kosomba trafic ya mbongo ya lokuta me na baexplication bato yali ke omoni na baniveau mosusu tolela bamboka oyo ekoma meme so olingi osala moto transfert d'argent keba soit bimisa mbongo yo moko luka epai okotindela ye aya kozwa me bambongo mosusu mpe ezalaka mpe ya mike te kobimisa ba 60 000 euros kobimisa ba 50 000 euros obimisi yango mpo kende kopesa moto mpe ezalaka malamu te okoki kosala transfert sikoyo eza na bato oyo basalaka batransfert ya bambongo wana moko azalaki moninga ya Gims me Gims ayebi te ere asengaki Gims mwa lisungi Gims asalaki transfert ya meya epai na ye kosalaki asalaki transfert ya meya epai na ye nde ye kokweyake na meya oyo ye asalaki nde ezalaki monta ya mbongo azali moto ya misolo ya mabe ali moto ya misolo ya oyo tobengi bamiyibi bafrapper en Afrique du Sud wana bango ebele oyo babimaka sérieux wana tokotanga bakombo na bango te parce que ezali bosoto mingi moko moko bauti kobengana mpe na kati ya concert oyo ya bamakoma bayimboka tosala ningele na moto nyonso azali moto akotya lotoyi te moto nyonso sala nekenge maître Gims mpo na ngai na leli je te dis que là où tu es Dieu te console et puis ta famille bazala toujours du cœur tout ça du cœur avec papa Junana na famille mobimba ya maître Gims azali peza ambassadeur congolais tokondima même tosala marche pour Gims azala libéré bayimboka tozongi na point ya mibale oyo esali lisusu ke etike pomoni mundele soki alingi akanga yo il faut luka bapreuve kilikili nkitakita bafundi baye kotala 10 jours avant bakanga ye azalaki na Maroc azosala interview mo songolo pakala alakisi bavela na ye na kotala soki na kozwela bino video
je vais vous balancer vidéo, voilà. Il a moins 117 villas. Maître Gims, ça en a 117 villas. Ils allaient l'hôtel, Oyo Mutu Kasalaka, comparaison à Gims, Oyo Congolais, Oyo Betaka solo, na kota na banet, utala bozo kosala que non, comparaison ya musiciens songolo pakala, na Maître Gims, totika, biloko wana. Maître Gims, aza lokola sa komi, na minute oyo, na 8000 km, atiki bandeko na biso musu ba musicien, na Kinshasa. Bota la différence wana. Tolinga te, tosalaka pongi na ndoto na liwa, ekokani te. Tosangisaka yango te. Pongi na ndoto na liwa, eza différent. Moto akufi, alotaka te. Moto alalinda alotaka. Donc, totika ba makanisi, oya mike, ya kosala ba dispute moko, ekokana te. Ngana loba na bino ke, na kokani na ba chroniqueur mingi te, mais na leki ba chroniqueur rebele, na bandi na sima. Mais na yebike na kokuleka bango, ndenge na liko kende liboso awa. Pona mayelo nzamba pesi ngai, na bwanya na ngai, na koipate bele, pe kozala esclave. Yango tolobi ke nazali ko bundana wa boali kutala. Boko jimelenga, moko ta pusani. Mais mokolo munga nga spirituel na kopola. Pesi moto ebimi, après lobi koloba ke non, azalaki moto ya boy, akendaki boy. Non, 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 nakenda kaka pa ye moko. O to bondelaka butu moy. C'est lui le maître de toutes les circonstances ya mokili oyo. Bayimbo kabona ndaka na bokebi pe na bwanya na kata chaîne oyo kamabi na ngai. Toko tala mwana oyo na lobi na bino les nouveaux venus. Lukusa ya sakanaka te akopesa le meilleur nakati ya ba imo ya sika, ba gag ya sika tozwaye Lukusa Mulumba. Ngana zo bengi mwana mayele. Donc na go bengi les comédiens de 5 ans plus tard encore, Batu Barokanga, Congo te, Afrique te, Aokanga monde. Botala ye, bolanda ba gag na ye na bokebi, pe na boanya. Tozo Lukusa, toloba mingi te. Et puis, on pose la vie dans les refans. Merci tanga ngatoye pa na yo na moninga na parce que on peut ça justement bakisi mo moto ki wanga wanga Maka kisi nini na pesa bino. tanga to na posa kisi ya mibali balanda kabisa to na posa mbongo Ute, omoni kasa oyo nazo pesa bino. Okende kuna makambo tu bozala na posa za l'aise. Okopakola wana nzoto, okote kobenda mibali ezala mo. bien. Et tu es Binga ba. Mwana la monyo boy. Ma clé tuti. Na sepeli no marasa ko peto bien mibale mpe ba mibale esimbika toke. ça va tout na pas sortir tu es est ça pas sortir na place au kende to ko kiena Ah, ni mo makasi. Ah, tu fais Jésus. mon frère ma soeur dans la vie ne soyez Voilà des retours pour tout à la gag ya Lukusa eleki epesi biso le maire oyo bato nyonso bamoni balandi yango na kimia mpe na bokebi. Lukusa apesaka toujours bagag moko éducatif. Nalobaka na bino na kati ya Diba TV soki oza na anniversaire na yo kohésite te benga monganga spirituel komelanga na inbox ya numero na ngai 0027 65 21 28 040. Ça lokola Paula Mangala. Paula Mangala, lelo ezali mokola mbotama na ye, Zamba mona yo, joyeux anniversaire. Ediba TV et souhaité yo joyeux anniversaire. Ediba TV et souhaité qui peut Mama Annie Agnès Diba Autobengi Thatcher. Kulutu na ngai ya mwasi, joyeux anniversaire na yo. Ediba TV et souhaité qui peut petit frère naye propre le 24 mars. Otobengi na kombo ya Dikwaka Rodal.
Yepé Ediba TV et souhaita qui joyeux anniversaire nae et pas yazali Zambe alola amonaye apesa ye mikulebele na se ya moi. Bayimboka tozongi na point ya maître Gims pour na bosilisi pe boka bwanene na pesaka toujours conseil pour na kolekisa na troisième point makambo ebele esala mangana kati ya moi oyo surtout biso bato tovandi na occidentaux tovandi libanda ya mboka soki obandi kobrille pe mingi sala na ngele na mundele oza na nationalité congolaise soki kuna ozwa résident soki ozwa mokandani otambolaka nango sala attention star nyonso abetaka mbuma star ya boxe star ya musique star ya bachroniqueur lokola biso oyo salani attention mundele aza moto akopesa confiance te po congolais aliyi kofunda ndekone congolais po lobi ndele alinga ye mundele mpe bongo akoseka yo nous vivons avec le blanc balobaka pourquoi bobumanaka mokomona tala niveau ya misala toza kobumana eloko moko ya moke oregrete pourquoi bomi ndeko no pour koboma mosu ezaka kokufa te abomi te olongolisi ndeko no mosala pwani oke kotonga ye po asombi mutuka oke kotonga ye po bamatisi ye pour fonction oke kotonga ye po ozwa eloko nini bayimboka balandaka chaîne oyo na Ediba TV na bokebi mpe na bwanya na suki awa na mokolo lelo na likambo ya analyse toya kosala ya mwana mboka ambassadeur na biso na kombo ya maître Gims esali biso nyonso mpasi tovandi tolali pongi te awa maître Gims aza na garde de vue nini ekokomela parce que bamindele batubaka biso mpe batonga mwana bato azwa tonga te azali innocent aza komérite mosala na ye oyo azali kosala ya musique plus de 40 millions abetaka ba concert atekaka ba CD akoteka ba musique na YouTube na ba Instagram na ba réseaux sociaux na TikTok eloko nyonso akotia ezali célèbre pourquoi pas azwa mbongo ebele te mpona kosomba ba bien oyo aza nango mundele ba jet privé atambolaka nango mundele oyoki koteya mabe abinaka ngai ye po tozwa mwa meya wana ekota na gouvernement et surtout la France nous aime pas Congolais Papa Junana, nous sommes du cœur avec vous et toute la famille Juna, Ediba TV, Eza du cœur Nabino, Zambalola, Aza Nabino, Pichu Juna, Mwana Tsukaba Vechanana, c'est un ami à moi. La pêche au bambo te pas yozali, courage, 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 Moninga, tout ça toujours ensemble. Na pesimbo te na baye oyo ba soutenir la chaîne, oyo ba dédicace, na kata chaîne, c'est ma façon de travailler. Ezangaka te na pesi mbote na Jujak Bwana président Tov Menama tonton 15 maître Choko bayimboka nyonso bosbengaka munganga spirituel bosala lokola baninga bopanzaka chaîne oyo Nzambe akopambola bino tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Thank you very much. Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda Nzambe apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na basoins médicaux Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda Nzambe akozongisa mpe bila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Ata $7 asinga yango te akozala ba $17 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka Nzambe ke Nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eufara yo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na
nzambe asala miracle. Consolation ya